Chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Mbote libota mbote bandeko na ngai awa toza na commune ya Yolo, donc Yolo Kapela na Prince, donc toza na Yolo na Prince toyota ndako oyo eza vraiment kitoko ndeka tozomona boye, mais tokoluka tobima na libanda to expliquer toza na Prince nini et puis makadam mango eza ndenge nini tobima nani. Voilà, donc tolobaki toza na makadam a toza liboso lupango ya lupango oto ekotala bozomona mituka ezoleka bomona makadam eza liboso na biso, donc toza na commune ya Kalamu na quartier Yolo, donc a toza liboso lupango ya biso yango oyo moni, donc eza na maison commerciale ya munene yango susu tozina ndenga musika maison commerciale yango wana mozomona ke batu bazoteka, donc voilà un peu. Et puis tokoluka tozonga su na kati tokota siko na kati parce que maison commerciale déjà yango tokota na kati. Voilà, donc a tozongi siko na kati to décortiquer sikoyo na bosolo lupango na biso ndenge ezali tolobi awa toza na commune ya Kalamu na quartier Yolo, donc oyo so koza intéressé lupango eza na makadam moi to pesa ba détail belé ezati, donc oyo eza fenêtre ya maison commerciale automoni na ndenga libanda fenêtre nango na ndenga kati yango yo, donc wana bozomona ndenge tozo mwa image. Et puis awa parking ezali ya mulai ndako munene o tozomona eza occupé na ba locataire na gauche na biso awa eza ndako munene ya 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain, donc eza tellement vaste ndeka tozomona eza mulai eza vaste. Et le pan on a biso par rapport à la dimension nango eza 10 mètres sur 25, donc 250 mètres carrés, 10 mètres x 25. Donc pour la bateau bazarana pour ça il y a aussi la salle de fête, il y a aussi la école, il y a aussi l'activité morbo na Prince, donc maison commerciale ya ngwana pe samelio ya munene. Et puis ozali susu na ndaku oyo locataire a refuta ou bien ozali suna annexe oyo comme un studio ou pièce oyo o linga kocha yango je ne sais pas. Donc ndako munene eza na ba toilette na kati, annexe toilette na ngwa libanda bomoni wana na lobi lupango eza na commune ya Kalamu na quartier Yolo na Prince, ndako yango eza makitoko eza propre. Par rapport ya prix bache yango $130,000 à discuter, donc 10 mètres x 25 $130,000 à discuter. Tolobaki ezali na makadam yango wana pour na ba onyos ba rozala intéressé vidéo ya mulai ya bien ekoya entre lobito lundi $130,000 à discuter.